Balinga mibana na nzambe na pesi bino lisusu mbote ngama makiese fondation tosangana na zongi lisusu na plateau komi mumesano komi habitude na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Masiya oyo azali mobateli ya Israel mokonzi oyo atanisi tongo ya lelo. Nalingi tosolola mwa muke balingami batu oyo bakoki kuadore ezaka bao bazali na bomoi pona mukolo na lelo ebele bakufi batiki mukili oyo bamisusu pe bazalaki na baproje ya kosala balingami. Roi David na Psaume 6 verset 6 azali koloba na biso mutu oyo akufi azangi nkembo na lola balingami. Mutu oyo akufi azali na eloko akosala te. Mutu oyo akufi bokoki kokutango na Psaume 6 na verset 6 na lingala ekutami na chapitre 6 pardon verset 6 na français ezali verset chapitre 6 verset 5 na portipe ndenge moko balingami verset ekesani kote mususu eza verset 6 kote mususu eza verset 5 balingami tolingi tosolola mwa muke temi na ye nango lelo ezali violence ya basi na mibali. Quelle violence balingami, tala guerre ndenge ezokota na mabota, tala guerre ndenge ezokota na mabala. Bien sûr Jésus-Christ alobi yango ke bitumba ekozala na kati na mabota na biso. Me balingami bitumba ekozala na ba oyo bayebi nzambe te. Bitumba ekozala na ba oyo bazangi contrôle. Bitumba ekozala na ba oyo bamiyebi te ke bazali bana na nzambe. Me na biso bato toyebi ke tozali bana na nzambe tango bitumba ezali koya balingami. Esengeli tobunda bitumba yango. Po ete Bible ezali koloba na biso nzambe atantaka biso te me nzambe atiaka biso na ba épreuve. Na mukanda ya Jacques 1 je pense na verset 12 Bible lobi soki tozali kobunda ezali biso te bato tozali kobunda ezali nde mikakatano oyo eyaka kati na biso yango nde ebundisaka biso bana na nzambe na ye koyebisa bino eloko moko tanke ba chrétien balingami tozala lokola ba païen te. Lelo tozomona ba chrétien ebele bazali kobomana na macheti bazali kobomana na mbeli bazali kobomana na lolenge nyonso me ngai lelo na yeli bino lisolo pona kotalisa bino ke balingami na tango bitumba ezali kati na mabota tobomana te toluka nanu nzambe toluka elongi ya nzambe esengeli tobondela nzambe oyo akela likolo na se tobondela nzambe akela mokili oyo yende mopesi solution yende mopesi kimia alobi na biso na Matthieu 11 na verset 28 bino nyonso bozali fatigué déchargé balingami boya ngai yawe nakopesa bino kimia balingami tobunda te tobomana te na tango probleme ezali kati na libota esengeli kobongisa soki tobongisi ezali kosimba te balingami esengeli tokabwana na malembe esengeli tosimbana balingami kanda ezali mopaya balingami kanda ezali diable balingami kanda ezali maladi balingami kanda ezali eloko moko ya mabe na kati ya kanda eskandale ezali na kati ya kanda bitumba kobomana bambeli ebimaka na kati ya kanda mutakoyi kotombola libanga abwaki na kati ya kanda mutakoyi kotombola brike abwaki mutu akoki kotombola mbeli azokisi muta simbi munduki ayebi ke munduki eza danger ma aperfere kobeta lisasi na muninga poete ezali na kanda tolingi tolobela nini pona violence ya basi na mibali balingami na kolobela mingi kote ya mibali te naza mingi kote ya biso basi poete biso basi balingami eza biso bato tosimbaka bandako biso basi eza biso bato tosimbi vema munduki oyo evandisaka ndako biso basi malgré ba problème tozali kokutana nango balingami tango problème eye esengeli to base problème wana na liloba ya nzambe esengeli bitumba na biso balingami ezala ya molimo me ezala ya nzoto te. Efesiens 6 balingami Bible ezali koloba na biso na verset 11 12 Bible elobi na biso boye
tobundaka na bato ya mokili oyo te balingami, me tobundaka na milimu ya likolo. Minduki oyo tobundelaka balingami eza ya sei ya moi oyo te. Tobundaka na besprit po ete bato tobundaka na bango tomonaka na biso bango te, me tobundaka na besprit oyo ezalaka na likolo balingami, besprit diabolique, besprit sataniste. Me Bible ezali koloba na biso na tango tozali kobunda Nzambe nkolo apesi biso makasi. Yesu alobi na biso napesi bino nguya, napesi bino makasi ya kobunda etumba. Na Liki 19 balingami makomi elobi na biso yende apesi biso makasi, apesi biso ngolu, apesi biso nguya ya kobunda. Melelo balingami tozoboma na pona nini? Pona kozanga Yesu kati na biso. Tango mususu bozalaki na mwa kondima ya muke na kati ya ndako balingami, tango probleme eye olebo kabwana na malembe tozali kobomana, tozali kosala na mabe balingami mingi lisolo na ye nango tozomona kaka balingami. Bandeko ya basi bazali koboma mibali balingami na tangu ya problem na yebi kezalaka pasi. Mena koyebisa bino sekele moko omoni soko zali na kati ya problem pono sale skandalite, utilize parole, utilize Bible balingami. Ata ote ya kozokoka kote ya Bible te, mai na yo ya misu balingami eko ezali adoration. Mai na yo ya misu Nzamba koyoka yo po ete mutu atie yo na problem to mubali na kati ya ndako akotangaka jamais matanga ya mai na misu na ye kweyaka. Me Nzambo asala likolo na se yende mutatangaka makomi, yende muto atangaka nyonso oyo zali komona litanga moko ekitaka na lisu na yo ayebaka kotanga yango na tango yo zali na problemi na mobali na yo. Bandeko nanga basi na ye kopesa bino toli toboma te balingami. Pona nini tozoboma? Pona nini tozobwaka mafuta moto? Pona nini tozotumba mibali? Pona nini tozobwaka side? Pona nini tozosala mibali na biso mabe? Balingami soki esimbi te. Tango mususu azali mobali oboti na ye bana, bozali na bana na kati ya ndako balingami, kanisa ata bana wana malgré mabe ye kanisa nano ata bana wana, me biso to kanisa bana te. Omemita kanda na biso ezali kosanflame pona koboma, pona kozokisa, pona kotia mai ya moto balingami. Ezaka kabiso batu tozoboma mibali. Pona nini? Pona nini? Bible ezali koloba na biso mubali akotika mwasi na ye balingami. Na Genèse 24 na Josué 24:15 ke mubali akotika mwasi na ye akokenda kosatache, akotika baboti na ye pardon, akokenda kosatache na mwasi na ye balingami. Na sima ya mwasi, na sima ya libala tango ebandaka bato bazalaka mibale, bato bazalaka misatu te. Mwana oya yaka yende mutakomaka mutu ya misatu na kati ya libala. Me bolingo toujours balingami ezalaka bele pona bato mibale. Me biso lelo bolingo soki ekomi sifone tozali koboma pona nini? Mama oza na courage ya kotia mai ya moto osopepa ya tata ya bana na yo. Mama oza na courage ozwa mbeli oboma tata bana na yo. Mama oza na courage ya kosala oyo nyonso yo lingi. Bongo makomi ezali wapi? Balinga mikanda na biso, pasi na biso esengeli to ya na mikumba na biso epa ya Jésus Christ de Nazareth. Yenda lobi na biso na Matthieu 11 verset 28 bino nyonso boza fatigué, déchargé, boya epai na ngai na kopesa bino kimia. Mama lela mai na misu na kofukama, mekolela mai na misu na mbelite. Omoni tango tiki lo sambo na kati ya pasi balingami, tango tiki lo sambo diable azali ko manipule yo. Diable alobi na yo zwa mbeli, diable alobi na yo tokisa mai kosala eloko te, diable alobi na yo bamba ye kaka nzungu wane kosala eloko te. Balingami azatata bana na yo ekozala malamu osala ye mabete po ete bana bazana posa na ye. Na tango yo bomi mobali na yo yebaka bana bakoyina yo, yebaka bana bakoyina yo. Balingami obomi mobali oke na prison wabandone mwana mobali akufi probleme ezate.
yebaka na bana na yo na kati ya ndako bakozala na problème na famille ya tata na bango. Otie bana na yo wapi, omitie wapi, yo na prison, papa akufi, bana porté disparaît, balingami, tozala batu. Totika kosala na mabe balingami, totika kobomana, tozo bomana pona nini? Soki esimbi te, eza problème te. Soki esimbi te, mama tika tata ya bana na yo akende koluka vi na ye ailleurs. Tango mususu pe eza yo moko mama muto ye na problème na kati ya ndako. Ba mama nalingi na lobeloko moko, bino ba mama bozalaka okotisaka mobali na kati ya ndako na bisansi ya mobali na yo, balingami bozali kobomisa mibali na bino. Tala mibali ndenge bazali kopumbwe na ba immeuble. Mobali azouta na 11e étage, mobali azali kouta na 4e étage, mobali azokuta na 10e étage balingami. Pona nini? Pona yo mama désobéissance, pona yo mama kindumba eleki obomisi si tata bana na yo. Yo kanisi lobi yo kozala malamu na bana okotika la kosamba balingami. Mobali wana tango akufi ye akundami, ye baka problemi na ye esili, me yonde otikali na problème. Me mama pona nini soko ozalaka na yo ndumba, ozalaka libanda te posalaka kindumba na yo, okota na yo ata na quartier ya basi ya ndumba. Soko monike mubali na yo azamuke akokaka yo te ba mama, bolimbisa vraiment pona terme. Soko monike ozana yo soki ndenge nini olingaka kolala kaka na mibali balingami. Malamu zala na yo mwasi ya ndumba, zala na yo mwasi ya ndumba kokota libala te balingami. Ezali te ko ya kokota libala si manango na kata ndako libala. Mwana mwasi mwana mobali ozo faire souffrir. Yende mutabala yo apesi la yo mbongo azo supporter yo balingami. Okamati mwana mobali wana likola kindumba na yo obomisi si mwana mobali wana. Ezali na mibali mususu balingami ba supportaka shoki te. Na shoki wana tango ezali koya yango tozali komona balingami mibali bazali komibwaka na ba immeuble. Tala nanu somo wana bana na biso bamona kake tata na bango akufi amibwaki na immeuble pona nini? Pona yo mama. Eske yo mama lobe ko bénéficier nini? Balingami bana na Nzambe esengeli to luka Nzambe wana butu pe na moi. Nzamba zala mobateli na biso. Bible zali koloba nini pona violence na Exode 20 na verset 13 tina 17 balingami. Exode 20. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 13 tina 17 balingami. Koyibate, kobomate, kozwa mwasi ya muningate, kolokate balingami, kolulate. Pona nini yozo lula kakaka mubali ya muninga na yo. Muninga na yo azana problemi na kata ndako na ye. Nzoka yonde kamarade oyaka na message ya sese nzoka nde eza yonde muninga na ye mutobimaka na mobali na ye. Après ozo yela ye sambela kakate yaya mobali bibali bazaka kabongo foka kako sambela ndoki. Eske yo zotinda muninga sambela mutazo sala ye mabe ezali nani? Ezali yote ozo lelisa muninga na yo. Mesoki oye camarade mon ami camarade na nga ya classe, camarade na nga ya enfance yaka to kendete nzoka ndo zoko bomaka ye sese mubali mwasi wana lobi tango akoyoka ezali yonde mutozo bimana mubali na ye. Mwasi wana kosala nini? Basusi ebandi kokota muninga, basusi ezali kokota me yo zo sepela na liwa ya muninga, ozo sepela osala muninga na yo mabe. Mwana mama na ngai te, eske to botama na mama nini na tata nini? Balingami to bongola mitema Yesu azali kozonga. Balingami to bongola mitema balingami. Aza mwana mama na ngai te, memi mwana mama na yo poko kosala yepe bongo ndengo osali mwana aza mwana mama na yo te. Na tango bosali deja ki camarade balingami
aza deja ndeko na yo ki camarade ezabu ndeko bozoko yebanaka basekele na sima ya koyebanaka basekele ozali kokota moninga fiti balingami libala ezalaka mpona bato mibale libala ezalaka mpona bato misato te ntango mosusu mpe yo mpo ozali na mobali na yo na kati ya ndako mozokoanvie nini balingami mobali yango mpa kobala yo te eza kaka mpona oderange couple ya moninga balingami tala basi bazokufa na susi likolo ya biso basi likolo ya biso moko bamama pona nini ozo déranger libala ya moninga etumbu ya nzambe ekozala likolo ya bomoi na yo un jour tika violence balingami epekisami na Bible tanga Exode 20 na verset 13 atene 17 balingami violence epekisami totika kobomisa mibali basi obobomaka mibali na tango ozokomona kande ezali koya makasi doze luka elongi ya nzambe fukama na yebi yango balingami eza pasi na kati ya probleme mutakokaka memi pa kotanga Bible na kati ya probleme mutakokaka memi pa apromose malobe bimaka te balingami me mabolongo na yo balingami soko otie mabolongo na yo na se otie mabolongo na yo na se balingami yango nde réponse nzamba kopesa yo bobele na mabolongo na mai ya miso balingami tofukamisaka mabolongo te na tango yo ozali kolela fukamisa nde motema na yo lela na nzambe wana sala libondeli ya kondima sala libondeli ya kolela luka elongi ya nzambe talisa problemi na yo na nzambe tata tala likambo na ngai balingami soki probleme elekeli yo tika koboma komema tata bana na yo na kanda te amibwaka na immeuble balingami koboma tata bana na yo te na maya moto soki ozokoka kosambela te bima na ndako balingami soko ozosiporte te ezala yo tata soko omoni ozosiporte te bima na yo na ndako tika mwasi wana na bana balingami komiboma te nazoko insiste bandeko na ngai nazoko insiste komiboma te balingami komiboma te vi na yo eza molai komilukila problemi na miso ya nzambe te po ete Bible ezali koloba na mukanda ya Jobi 14 mutu na mutu azali na mukolo na ye oyo nzambe atiela ye mpo na liwa na dati na ye na sanza na ye Job 14 balingami vi soki okufi ezalaka lisusu te ezongaka lisusu te na mukanda ya Jobi 14 nkolo azali haleluya nzambe azali kotalisa biso haleluya ke mutu na mutu azali na determination apesi biso exemple ya nzete ya linioko balingami nzete ya linioko ata baloni yango te esika kaka ekundami balingami ebimisaka pondu ebimisaka lisusu manioko na kati bongo bomoi ya mutu soki esilaka kaka pona libela mama yo ozolinga mobali na yo akufa ozofere souffrir mobali na yo pona nini mobali akutaka yo kaka na mbetu na mobali akutako kaka na mbetu na mobali balingami neti ndeko oyo soki wapi oyo mobali na ye akutaki na leki na ye na kati ya ndako na leki ya mobali quelle abomination mobali na yo awuti soki soki na 17e étage amibambi wana eza bapushera bakundaki mutu te eske oyoki somo te mwasi oyo na ndenge tozoboma mibali mpona nini tozozwa bana na biso toboti te toboma bango biso bato toleki mitema mabe tozwa pe bana biso toboti toboma soki kanda ya mobali eleki zwa bana oyo yo bote na ndako boma komisa botikala maboko pamba bino mibale mobali wana yebaka azalaki pe na fami na ye mobali wana yaki mpona supporte yo mobali na yo wana balaki yo pour le pire pour le meilleur me yo sikoyo obandi kosala ye bisalasala kokamwa balingami mibali ya malamu pe bakomela mibali ya malamu nde bakomelaka basi ya mabe
basi ya mabe nde bakomelaka mpe mibali ya malamu ndenge balobaka ba oyo bazali na kingo bazangi mayaka me ba oyo bazali na mayaka bazangi mpe kingo mokili komplike. Bandeko na nga bana na Nzambe nasiro nazalaki nango ya koloba eza yango oyo to se kontrole to dimine kanda na cimetière dialogue ezate to limbisa to yeba moya kolimbisa balingami na tango problème ezali na lobi te ke limbisa bo continuer chemin me limbisa soko moni ke bo kabwana me bo kabwani na bino me limbisa kozala na kanda te. Po ete na tango yo zali na eni na kati ya motema na yo mukolo wana eni wane kobota mbuma ya mabe mbuma wane kosala nini ekotinda yo pona oboma balingami to boma te bikelamu ya Nzambe mubali akufi pona yo mama eske ozo santira nini mubali akufi pona lisumu na yo ezali na lisumu Nzambe alimbisaka te. Lisumu ya muke balingami ezate lisumu ya munene ezali te me nyonso Nzambe atanga kango na kombo ya lisumu. Yo oyo sepelaka yo oyo zali na ndako ya mobali Jean soki aye azaya yo okushe na ye na mbeto ya mobali na yo Antoni soki aye okushe na ye na mbeto na yo keba kanda na Nzambe ezali banga kanda na Nzambe okontrolaka memi mibali te otalaka memi pa bana ozana bango na ndako bana si balemba yo bana si balemba yo mama ya kola bana si balemba yo na kati ya ndako mama ya kola mama ya babote mère bote bana si balemba yo po ete Yesu kati na yo azate totika koboma mibali soko omoni esimbi te tika mwana mobali abato abima na ye na malembe akende ko continue vie na ye ayer ekozala malamu soki liwe ekokamata ye ekamata ye na kombo na yo te me liwe ekamata ye na ndenga normale na mokolo Nzambe atiela ye mpona nini ozokata moninga vie ozokata moninga vie otie bana na yo na problème okotisi bana na yo na problème balingami toluka kimia oyo ewuti na Nzambe kimia Nzambe kaka mutu akoki kopesa biso yango mokili oyo te na mokili balingami ntango oza na problème na yo oke koyebisa piri nga yebaka piri yo wana eza ye nde mutu azosala yo mabe yo kanisi toli nini akopesa yo akoboma yo double soki alakisi yo pesa oza mwasi mama oza mwasi na kati na basi omitalaka te mobali akoki kosakanila yo te tala toli ya moninga mabe mobali akoki kosakanila yo te mama ye soki atie libaya yo mpe tia libaya kote oyo ozobebisa vie ya moninga sali savoir yo ozokanisa ndenge ozobima na mobali na ye yo nde vie na yo ekobonga yo mpo kozala malheureux malere wane kowuta na yo moko mama kino na descenda na yo bible ezali koloba haleluya na exode 28 balingami malédiction haleluya malédiction sans cause eza nul sans effet mais yo oyo yaka na mabe na ndako ya moninga libota na yo kozala malheureux kobanda na première génération tina quatrième génération mais mutu oyo asalaka malamu balingami génération en génération pardon balingami bénédiction ekobanda na première génération tina millième génération bolukango na exode 28 malédiction na bénédiction prospérité ya Abraham mais yo musala koboma yo musala koloka omoni mutu oyo abomaka na kati ya ndako na ye abomaka mpe libanda ya ndako na ye tika ke Nzambe alola pambola bino nga ndeko na bino mama kiese na tuki bino mama kiesa yaka na lisolo kaka ya Bible mama kiesa yaka neka na lisolo ya Bible ezali nde mpona tolendisana yo na ngai tolendisana balingami ntango problème ekoti na ndako soki bomoni ke bokoki koresoudre problème wana te koboma te ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali napesi yo toli mpe na bondeli yo batela bomoi na yo
Lobi tango mibwaki na immeuble kokende wapi? Yo pe mama tango sopili mobali na yo ya moto bomi ye lobi bomoi na yo kokende wapi? Ba mama boya to sangana, ba mama boya to sangana, ba mama boya to sangana, o na lisanga ya bana Nzambe, lisanga makies. Eponi motute, bakoko, bavevi, banetike, bendikape, baba, na lisanga ya bana Nzambe, tomilengela, oh tomilengela ba mama, tomilengela baba. Oh mukolo Yesu akozonga, kokuta kondima Yesu, tomilengela baba. Oh tomilengela, oh tomilengela ba mama, tomilengela baba, tomilengela. Yo oyo bomaka milengela, Yesu azali kozonga. Eska kokuta kondima? Luc 18, verset 8. Tika ke Nzambo azana bomoi apambola biso. Esika video oyo kokota na sengi ko lisensa. Oya ko yambango gloire à Dieu. Oya ko ignorango gloire à Dieu. Mengama makiese na pamboli bino. Je vous love. Je vous love. Je vous love. Mama kies azalane na likamona moto te. Ngai na pesi kaka toli. Oya koyoka ayoki. Oya koyoka te. Eza par na ye. A suivre. Nzamba lola apambola biso.